kuna mutu azotambola na mutuka zate ata moto ezate batutu baza ba malheureux. Oui, je te dis vrai. Ah bon? Ah oui. Dans le groupe muyo beko chata mutu atambola na voiture azate. Koza la fin. Tana moto apamba we. Ndeko na ngai oyo azo jouer acteur principal mafia. Ta vie azana ngwaza via malamu te. Azo kemba. Kanda ya ve na nga masamba ke naka boye et puis balela des tendances. Inspiration na loba. Na mona ka mo enveloppe mo mike bima mais soki bimi wana ka moi 10 000. Moi 15 000. Aïe. Koseke dans la ngoma bete ali sumute. Enveloppe ba fouta bilo 10 000 francs. Bon. 15 000, 10 000 francs c'est 5 dollars. O ba fouta rabino na fin du mois. Bon, ngai na loba. Tu mbongo amado pichu na tinde la beti masengute. Nini. Ve wera baza mite mama wa sunga batu. Mais batu nde baza mite mama be. Sakani bosisi bokei. C'est-à-dire donc itogolo banini. Nenge pena muta senga ka vivre ezaité. Donc ba ventirer les gars qui trop et puis ngamona mi vanda ki na mi se retirer. Tala na kanda ya ve na ngama samba ke naka boye et puis balela des tendances. Balela des tendances ba olele na kisensu et ba olele sou na fiki. Skuta babilo kwana. Sona sou na ota ndeko na ngai o azo jouer acteur principal mafia. Ta vie azana ngwaza via malamu te. Azo kemba papa na kufa ki atomoni ni contribution ya malamu et le côté. Parce que imagine toi et le roni ko pesa yo ozana confiance ya muto yo linga. C'est-à-dire tangu ozana batu bazolinga yo ba ya pembeni na yo sunga bango. Yo to confiance ka basi. Parce que bon mibalo batu ba pesa ba pesa ba makambo eza et mona na miso batu. Mais nous sommes là te pourquoi les bons en groupe so bolongo ne bomo lo bango tant bons en groupe nga mona ka mo bolé ka mission champion muyombe gauche l'équipe bango donc bolak ça quoi tendance ne bino bozala bien collé ka ba groupe musus or en réalité bozala na bino bien te par rapport à ba groupe musus to mona ba acteur na bango baza bien véhiculé bana ba manda kwa bien ba fanda bien ba kenda ba voyage ba zongaka. Ouais, merci. Ou en tout ça couverture. Ça dit, au moins muto a vivre tes mains, a que le bakay ya bonga. C'est bien des zamba pesa biso grâce to pour ça na pembe no to moni ba réalité. Kuna muto azotamwa na mutuka zate ata moto ezate, ba tutu baza ba malheureux. Oui, je te dis vrai. Ah bon? Ah oui. Dans le groupe muyo beko chata muto atamwa na voiture azate. Koza la fin. Tana moto apamba o ezate, kama kolo. Rien. Koza la fin. Koza na ba succès. Nabia. Succès na bino na l'équipe acteur et belle na ba groupe mususu mais ba ba na ba car. Ba vivre déjà bien. Banda kwa bien ba kenda ba mikili bayaka. Succès za ngambongo oyo souffrir. Hein? Donc yango na ba et ça honneur ba sa tende ba sa masamba. Aza muto sa fierté masamba ba lobi ki ngana la na présent na bino lobi famille na bana quartier ya kinga ya kisenso nde balinga ka masamba balele na base na e mais ye alinga ki masamba lokwa zaidi ya mutu munene na groupe muyombe gauche kombo kenda déjà fo balela e na fikine po ba acteur pe ba mikonzi pe ba ya mais bino bolinga ki bongo te surtout bino bana banga moyo bino bana kisenso bolinga ka ekende siko mokonzi no ngolinga ya kuna na kisenso. Bon kisenso eza commune ya quartier te ozo comprendre surtout ba bongo poani pour tout ça battu au kobunga te on muyombe ko chaboya kana aboya maza raison te quelque part sina $1000 pour ba kunda masamba aboya quelque part pour à cause na raison aluka moyen payer pas bénéficier mais ba bénéficier na muta kufa te et tant muta za maladie faut que luka ndebo sunga mutu po abonga ozo comprendre mais ezaki na nyama beta ke vérité ya masamba to evandaki na kisensu baza masamba et yango balinga ki honneur wana commune kisensu pezo ampleur ataki baza artiste munene azaki na groupe série muyombe gauche et après ça peut honneur na kisensu plus wana basaya mabeta en tout cas sali bino nyoso bana kisensu ataki artiste na bino carte mémoire na za reconnaissant envers bino après envers commune nga ya kisensu
Oui, bazaki sa vérité pour na komi na bango et balinga ite de masambe kende libanda. Yango balele masamba par rapport ndenge zinga kozela na ndenge balele masamba na kisensu. Oui, comme moi na mona kiango plaisir par rapport à quoi babari. Et là, la tongo, ça batu plein, ya côté les mabakiti et kaka batu bakiti et bodon batu bazangi bakiti ça les sous oyo ba tchaki côté ba kacher banda ko bunda batu plein. Ça dit sengaka pena ndenge za la bongo. Merci nonzongelo carte mémoire tozongela nanu mon soso totika ki pe apé maman mon ke poza vraiment émotionné tara ndenga banda ko lela susu Guy Mario et ça les biso passe makasi mon soso hein ba chamoko non ils a invocation hein Berti, on appelle ça chant fétiche. Les gens qui sont qui bandi place tous ali. Pour tirer ça musala faut tirer musala kota mbangu na ndakota te. Beso boza na courant faut ki maman ko ta pas voisin. Vraiment. Ah, tout ce qu'elle a là, il va le bi, l'agent en mode de Pichuna l'hymne national. Donc il y a Katia à Paris, Kitoko Wapi. Tout ce qu'elle a là, nous carte mémoire, tout qui n'a souke mission. C'est comme si vous regrettez ne bolongo na groupe en muyombe gauche malgré ba souffrance, ba kozanga, ba mpiaka, ba kisi, ba sacrifice. Oh, vous comment libre? Non, non, regretter ne l'autre. Nazo regretter ne l'autre. Nyon soto pe saka le coup me pas nzambe parce qu'elle n'a bénéficié n'a rien. Merci na. On a succès, on se regretter. Nabia, ngamo pende na abwe succès. Oui, nazapende nazabwe nazanga carte mémoire. Premièrement, napesa nous père spirituel azo simba carte mémoire. Merci père Jacques Kayolo. Ba moté belé na bi ke ozo soutenir nga si plan spirituel makasi. Merci beaucoup. Ya rolo. Oui, que groupe muyombe gauche to ka soki muta longwe. Ndenge qui wa kufaka mbonge tanga longwe kaka to yoka ba assassiner mbonge. O soko longwe kaka boy oyoka na lisute bato ebele balongwa to tanga bakombote ba silover nga kuna sala émission na silover a longwe muyombe gauche ayoka na te mazana succès na groupe muyombe ba Clarisse bakenda wapi ba kibu sampi pa coup disons ba mondongo sero jiba boira crimo boy nana boira en jantan et maintenant ça succès boy ngwa suma ba bilo mwa bongo ba bakenda wapi bayoka na asute akundaka bakombo boy bien très bien ya bango ngai bakunda ngai ta puisque naza fort nga lobanini ya lokola para boti mwana siko bino 6 na meza apeka na Kinshasa na poto bobeta nzonzing te mabe na bino nde yangwana awa bactérie bele ba obima ba osala sa banzonzing na poto kuna danger mais kasi ngo to lobani toza posa ba soutien nga na biteke na koki na kokita oya ya soutenir que no boye na se makambu boye bo sa makambu to pesa makambu siko bango ba ota kaka oya le passer bo le président ba gente la pe ba pesa makambu yo lika poye bana foke ba zwa batu moko boye ba tia bango nde ba lo ba sérieux numéro de téléphone bato ba Olanda bino a na Kinshasa na poto ba benga ba o ba na bezo ba beta ba gag ba pièce ya minene wana ya makasi ba rozwa ona numéro ni bon merci numéro na nga yango na opesa monde entier plus 243 85 38 400 non pardon plus 243 38 56 442 na bande lisusu plus 243 85 38 56 442 eza libre pour na mututu abenga ngai carte mémoire ngai yo et na pesi mbote lisusu na ser na ngai Gisèle Fondo na Amérique maman Olive na pesi mbote na ser na ngai Francine Bosenge na mikili ya Mundele na lobiti ya poto na mikili ya Mundele na yabike koto zotonisa mine sengo. Oui, merci tout cas beaucoup, merci Betty Masengo na émission na yo ndengo yambinga e salinga kitoko mingi, merci Susu na cameraman oyo ajuite ko filmer carte mémoire Patrick Nzenga. Belé sous merci en tout cas mission to ebi keno o la première fois to kuta suna bino en tout cas merci beaucoup merci beaucoup carte mémoire et c'est monsieur Liboso mais soukate donc avec l'aide du Seigneur trozo sous na ba émission na yamba bino faut les gars ils a parlé na bino donc faut les gars pour ba star o les émissions ba star so les cas sur star voilà merci beaucoup déjà mais question kaya souka une dernière question par le bi we ranson ayaki
na groupe Muyombe Gauche ponga na landa ki sport wana ponga pe na landa kalanga groupe wana na landa kango na bombi te na clair na question na ngai siko esuka wapi wera sona ya kumisa kibwisa pipa avec Muyombe Gauche esuka wapi toka ki fallait mo ba groupe comme stable ba acteur ba bonga mo nini mo contrat moko boye siko ekatana kana katikati za ki problème ni président na bino ka Muyombe Gauche boya kitoni bon ya lobanini ve wera baza mitema mama ya sunga batu mais batu nde baza mitema mabe ça dit ve wera yaki a pesaki oye singaki a pesa lobaki que non nga na soutenir groupe théâtre Muyombe Gauche na pièce oya ki bwisa pipa mais ndenga yaki yepa yaki na ba objectif na ndenge singaki tambola lobaki en clair que non ba répétition ba artiste ba okende ba ndo ko to fele ba voyage tout grand okende robeta ba concert ba artiste ba okende mais jusqu'à maintenant tout mon âge et là li ça dire clair et zati c'est que papa zolinga te bana babonga papa zotikela bana bitumba babomana papa motema mabe. Merci na ba leader nyonso ya mitema mabe o babo ya ba artiste na bango babonga Zambe apambola bino bokende liboso. Merci na bino encore merci pe na ba artiste oyo mitema malamu nde ba leader ni oui et tali bango pe merci na ba artiste oyo ba comprendre ba fongwa misu côté ba mona ba bonga te ba okende pe merci na ba o ba odinda ma toujours kaka baza ba fani ya ba leader ya musala te ba o bazo souffrir en tout cas merci pour na bino makasi merci beaucoup merci beaucoup c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci Naba Falnion Sobalandi Biso. En tout cas, tout ça l'émission Oyo na joie mais na regret mukie à Kobungisa grand artiste comédien Guy Mario pasteur Guy Mario vraiment moli monae epé manaki même elanda muto a sacrifié ye elanda muto a sacrifié ye vraiment pour eza vraiment pas si ozana bakoko sacrifier tabana na yo bakoko na yo ke yo sacrifier muto ngani eza vraiment malamu te zo sala pasi surtout eloko oyo ba artiste ba kufa na kata ba groupe eko bangisa batu ba ya susu na ba groupe na binote eloko wana eza malamu te ba leader ba groupe ba président ezo sala vraiment bien te kisi na yo eza yo mutu na mutu azana kisi te tokoko boya te mutu azana kisi na net nga betimasi na loba te yo kozana kisi non mutu na tabelela nzambe na ye nga na obelela nzambe na nga ya Olivier Temeteme ya Église Rehoboth yo pe belela nzambe na yo Patrick Nzenga et pas obelela nzambe Olivier Temeteme ya Église Rehoboth carte mémoire obelela nzambe na ye TV5 a robelela ya ye Monsoso pe robelela ya ye Kadogo pe robelela ya ye Gilitz pe robelela ya ye donc mutu na o ya ye mais sikoyo mabe kaka yo nzambe na yo abana ko sacrifier abaninga te wala to bo yango donc to lingi bongo te vraiment ezo sala bien te ezo sala vraiment passe na motema ko bungisa mobali munene bo embinga mobali géant mobali mulai bo elokwa Guy Mario pe pasteur Guy Mario akende ka nzamba wale sa fakota makambo yo fakota penza makambo yo pour vraiment soto continuer boé et aux ala vraiment malamu te. Merci beaucoup à tout le monde, nous sommes à la fin donc merci beaucoup déjà à la joie de Pichou na l'hymne national na Kata Paris. Merci beaucoup déjà champion Kayembe na Kenya. Merci aussi à celui qu'on appelle ya Noël Kikiani, monté ma maman Titi Kikiani et papa na Victoria Noëlla Kikiani, des gros bisous à vous. Merci à tout le monde. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci à Patrick Nzenga, notre caméraman. Merci pour les images. Merci à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Bisous à tout le monde. On se retrouve déjà à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Voilà, on se sépare avec Mama Yo Yo Babi, chanson fétiche. Aïe, voilà, merci, au revoir.